Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi Mpefumu ya Mapata, azongi selibino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokutango place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà il y a le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomineti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Ngonga kokio biono sobo sepela kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino nyoso tupe bon début ya mois de février na bino nyoso bolula kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple nazana esengo makasi ya représenter bino ya ngoti kato fungula basango na biso pona kotalisa bino ndenge mercredi 1er février na aérodrome ya Ndolonde mais moko monene ezalaki président epa ya Saint-Tété Pape François et connaîtra qui participation, il y a plus d'1 million de fidèles. Pape François akomaki mokola mardi 31 janvier na ville province ya Kinshasa ayambamaki na aéroport international ya Njili et pas ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge cardinal Fridolin Ambongo pe ba autorité misusu cortège ezalaki salué na bato ya ndenge na ndenge héritier mapindemi apesi bino patete nango. Pape François a commencé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mardi 31 janvier 2023, au Baya Passerelle, souverain pontife à Yambamaki na Kombo ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, accompagné de quelques officiels Yamboka, quelques autorités ecclésiastiques catholiques, parlementaires, Batu Ebele, personnalité Yandenge Nandenge, chef ya gouvernement, à Memaki Saint-Tété Pape, na salon présidentiel ya aéroport international ya Njili, pour un petit moment ya échange avant bazwa route pour na parler de la nation. Premier ministre Akoka Kite Kobomba et Sengonaye Yakoyamba Pape François Ier na ville ya Kinshasa. Bosimba ke batu bazalaki vraiment ebele babandai ko maloba ya kitoko pona pape le long ya nzela na ye kobanda na boulevard Lumumba bayaki ebele ko saluer Pape François oyo bamonaka lisusu Pape mbala ya suka ezalaka Pape Jean-Paul II na 1985. Pape François a placé visite na ye na signe ya réconciliation en Jésus-Christ et singeli ko souligner que visite oyo ezali ko intervenir na contexte moko République démocratique du Congo azali agressé na partie est na ye et pa ya ba M23 au baza soutenu na Rwanda. Bosimba ke aye na invitation ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Pape François a kozala na ville ya Kinshasa kobanda le 31 janvier kino le 3 février 2023. Après visite ya courtoisie et pa ya chef de l'État akokuta na pena ba autorité ya ndenge na ndenge programme na ye na République démocratique du Congo ezali ko prévoir célébration ya messe na aérodrome ya Ndolo na matinée ya 1er février na après-midi akokuta na ba victime ya violence na est de la République démocratique du Congo na avant midi ya le 2 février rencontre moko ezali prévu entre Pape François Ier et longo na ba jeune catéchiste na stade de Martyr na après-midi souverain pontife ako participer na cathédrale Notre-Dame du Congo na rencontre ya prière et longo ba prêtre ba diacre pe ba personne nyonso oyo bazali consacré pe ba séminariste. Kaka na sima ya bokomi na ye ayambamaki directement na palais de la nation et pas chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge héritier mapindemi atalisi. Kaka à peine kokoma na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, Pape François ayambamaki na aéroport et pa ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a conduisaki directement na palais de la nation et pa wapi ezalaki aménagé pour na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye banako yambaye na mbala moko Pape François akutanaki na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azalaki entouré na première dame Denise Nyakero Tshisekedi
tête à tête entre Pape François et Longona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Oumela Kimingite chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo attendu samakine sengo comme na visite ya Pape na République démocratique du Congo oyo ezalaki prévu mbala eleki kasi ezalaka reporté alinga ki pe kokendeti na Soudan du Sud pour na chef de l'État ezali honneur makasi pe bénédiction pour na République démocratique du Congo koyamba sa sainteté Pape François na mabele na biso ya République démocratique du Congo. Nangambu na ye Pape François a prononcé ki pe maloba pour natina na République démocratique du Congo oyo atondi samine sengo penza kokoma asepela kindenge ba fidèle ba yambaki ebele oyo ezali kotalisa attachement ya République démocratique du Congo et pa ya Nzambe ndenge tokoki ko résumer maloba ya Pape François alobi na ye na République démocratique du Congo lokola pèlerin ya réconciliation esengeli ba congolais nyonso baza na bolingo baza na boyokani pe baza la tango nyonso na bomoko alobi po na situation ya insécurité oyo ezwami na République démocratique du Congo ezali situation moko insupportable oyo moko te akoki kondima yango ndenge ba congolais bazali massacré pe bazali ko vivre na insécurité na partie est na bango ezali eloko moko ya malamu te oyo esengeli esila. Pape François alobi na ba congolais boza na valeur église ezali ko croire na bino Congo ezali semblable lokola diamant oyo ezali rare kasi violence pe bokabwani esengeli elongwa na mitema ya ba congolais nyonso pamba te diamant oyo esengeli eyeba na kobriller soki diamant ezali kongenga nde ekozala eloko moko ya malamu diamant ezali population oyo ya République démocratique du Congo esengeli a vivre na kimia bosimba ke tête à tête entre Pape François et Longona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaki moment moko ya malamu oyo esili kosalema. Dans son enseignement, Bosengal Koyebaki ministre ya enseignement primaire, secondaire, pe technique, moi mboka Tony, moi bakazadi azali ko ignorer. Ba message à appel ya ba fond oyo ezali lancé et pas ya artiste musicien Fally Ipupa na ba réseaux sociaux na faveur ya ba élève de mini pe azali ko kebisa ba prophète pe ba structure nyonso ya ministère na ye na ko collaborer na fondation ya artiste Fally Ipupa héritier Mapinde mi Stéphane Skandi. Ministère ya EPST azali ko ignorer appel ya ba fonds oyo ezali lancé et pas ya Fally Ipupa na ba réseaux sociaux en faveur ya élèves oyo baza demini pe azali ko mettre en garde ba prophète nyonso structure mon côté ya EPST ezali autorisé pour na ko collaborer et longona fondation Fally Ipupa partenaire ya classe na RDC na cadre ya mobilisation ba fonds oyo ezali lancé et pas ya ye instruction madame Christine Nepanepa secrétaire générale ya EPST ezali transmise via correspondance signée lundi 30 janvier 2023 oyo ezali kolobela pona vidéo oyo ekomi kotambola na ba réseaux sociaux ezali kota en scène artiste musicien Fally Ipupa azali ko lancer appel ya ba fonds pona ko assister ba élèves oyo baza demini na ba objet classique pe biloko ya école geste oyo ezali louable pona artiste longo na ba partenaire na ye kasi ezali ko bebisama na exigence administrative ya loi 14/004 ya le 11 février 2014 ya enseignement national pe ba article na yango 20 21 22 23 pe 24 oyo ezali ko pekisa organisation ya activité na établissement ya enseignement ya public pe privé oyo ezali agréé sans autorisation ya ministère oyo azali ko kamba makambu yango to pe ba représentant na ba province sans ko kangela ba initiative privée nyonso porte responsable ya administration ya EPST azali ko senga na ba oyo nyonso bazali concerné ba respecter mibeko oyo ezali ko tambusa sous secteur ya enseignement primaire secondaire pe technique en attendant réaction ya fondation madame secrétaire générale ya EPST azali ko senga na ba structure nyonso ya EPST ba yeba na ko tosa ba instruction oyo epesameli. Président interfédéral ya AVC honorable Nerom Mbungu azala qui représenté na adjoint na ye oyo abeteki masolo na Ligue de jeunes pe Ligue des femmes ya AVC à ville province ya Kinshasa encore une fois de plus héritier Mapinde. Honorable Nerom Mbungu, président interfédéral ya parti politique, autre vision du Congo, AVC na Mokuse, parti à autorité morale, Didier Boudimbo, azala qui représentait mon ya jeudi 26 janvier 2023 et pas ya adjoint naye fidèle yende ayamba ki ba maman ya Ligue de femmes
pe bilenge ya Ligue de Jeunes AVC po na ville ya Kinshasa. Na sima ya kobeta na bango masolo elongo na honorable Néron Mbungu mikolo eleki bakitaki na terrain po na kotala ndenge nini koluka ba stratégie afin que AVC ezala implanté na ba différents districts ya ville ya Kinshasa, ba commune, ba quartier, voire même ba avenue. Boyengonga ekokaki po na bango kozonga pe kopesa rapport ya musala oyo bango basalaki sur terrain. Na tina wana na empêchement ya honorable Néron Mbungu président interfédéral boye adjoint na ye fidèle nde abetaki masolo elongo na bango. Réunion elekaki kitoko ba résolution ya ndenge na ndenge ezwamaki ndenge quelques membres batalisi na micro ya Info Lingala na suka ya réunion. Réunion ya lelo ezalaki sur l'invitation ya notre président interfédéral ville-province de Kinshasa Papa Néron Mbungu poto ya kozongisa rapport ya musala apesaki biso il y a 2 semaines. Rapport ya travail qui consistait na kosala cartographie ya ville-province ya Kinshasa. Cartographie, c'est-à-dire que répertorier le nombre de districts, le nombre de communes par district, le nombre de quartiers par commune et le nombre de rues par quartier. Donc c'est ce travail-là oyo ba mama basalaki sur le terrain nde lelo toye poto zongisela ye travail wana. Toyaki lelo na réunion ya lelo po na kosala évaluation ya ba commission oyo tozwaki na réunion elekaki mpona interfédéral pona komona comment tokoki ko exécuter ba activité ya terrain quoi. Donc lelo toyeki kopesa rapport ya ba commission oyo ezalaki na terrain ezalaki réunion moko malamu tozwi pe lisusu ba recommandation mosusu de la part ya vice-président ya interfédéral ya ville province de Kinshasa oyo tokoki kokende lisusu kosa mettre en pratique pour rendre plus visible les partis politiques na biso autre vision du Congo. Na masomo mususu wasengali koyeba ke honorable Fidèle Likinda atongi ba bâtiment moderne pour na territoire na ye ya Ikela remise na yango et salemaki mikolo eleki bolanda ba détail elongo na Christian Kengebeni pe héritier Mapindemi. Banzembo oyo pe mabina nde population ya territoire ya Ikela na province ya Chwapa bayambaki bâtiment administratif moderne ya sika oyo etongami na honorable Fidèle Likinda Bolomelenge. Ezalaki bongo na présence ya gouverneur ya Chwapa Pancras Boongonkoi, ba sénateur administrateur ya territoire pe ba éli nationaux ba éli provinciaux ba autorité coutumière ba notable ya Ikela pe batu ya ndenge na ndenge. Maître Victor Likoke, représentant personnel ya honorable Fidèle Likinda nde azwaki maloba liboso ya population oyo bayaki ebele ona circonstance pe alobaki boyi. Na kombo ya honorable Likinda empêché ya liboso atombeli bino bana Ikela mbote ondimi yango alobi na bino lisusu ke atombeli bino ba remerciement na ye kombo ya honorable Likinda oyo boyebi bino nyonso aza kotungisa mabuke eke ndenge représentant alobi ba prière na bino mabondeli na biso nyonso eza kosunga ye eke tokosenga na Nzambe oyo ayokaka bato mawa oyo alimbisaka masumu mabiso akoka bongo kosunga honorable Likinda na mwa mikakatano azali na yango. Population ya territoire ya Ikela, ba bénéficiaire ya liboso, ba yaki vraiment ebele, bango nyonso na 5 secteurs mobimba, pe ba talisaki reconnaissance na bango envers honorable Likinda, pe ba sengaki na Nzambe, aye bana kosunga honorable Likinda, aye bana kozonga noki na palais du peuple, ona kokoba kolobela bango. Tozana ngo ya kosepela mingi komana evenement oyo honorable Fidèle Likinda saleli biso papa. Tozana na sengo makasi, lesele honorable oyo atikali moto monene oyo asalaka bisala. Pesika merci na papa honorable Likinda ndeki asaleli biso toko na mboka.
Nzamba bikisa ye mbala asima asale peso honorable merci mingi ko ete ngai moto na ngana kufa na ngana Kinshasa na avion soki yete na kufa na fiote merci njama kwa akokufa te so ba jeune ya ikela to se mele mingi na déposer honorable asali amoto ya hotelemela amela biki amela ya bikate OK merci akozwa manda mususu Papa Likinda tomoni otongeli biso territoire kitoko osepeli na yo otondi o mingi na loko sai na territoire opesa pe chevalier santo nzambe abakisela yokono ya kubakisa Ndena sima, gouverneur ya Chwapa, Pancras Boongonkoi, apesaki ba clé epai ya administrateur ya territoire ya Ikela, pe asengaki na bango, babatela bâtiment oyo malamu. Esengo ezalaki vraiment na bilongi ya population, oyo bamoni ke bâtiment oyo ezali kitoko, surtout ke ezali eloko ya libosote, esalemi epai ya honorable Likinda, depuis azana Assemblée nationale. Atonga ba école, ba hôpitaux, ba centre de santé, atonga ba pont, pe ba biloko ya ndenge na ndenge, pour intérêt pe développement ya territoire ya Ikela. L'homme aux actions concrètes, ndenge ba mesana kobengaye, mutu ya boye, population akotika ye ata mokete, nzambe pe na likolo, akobosa na yete, po ete misala ya boye, eko continuer ko ganga tango nyonso. Longonia, honorable, fidèle Likinda, ozali vraiment serviteur pe molobeli, ya population ya Ikela na province ya Chwapa. Défi Congo ezali parti politique ya sika ya mwana mboka Diangenda Kitutuki dibo découvrir yango à travers commentaire oyo Michael Bustoto asale libino elongo na Stéphane Skandi. Qui a dit que ma prophétie est Tata Simon Kimbangu na masolo ya politique kokokisama na Congo te dit les lotika to bisabino que biyano ekomi kasi otuni ngai ndenge nini yoka défi Congo eye parti ya sika ya bana mboka na République démocratique du Congo yoka défi Congo ezalaki bongo créé le 13 août 2022 na ville ya Kisangani parti ya ba congolais oyo eye ko répondre na aspiration ya ba kongomani kasi lelo sango malamu eye parti politique défi Congo eye na ba diverses solutions na makambo ebele oyo etungisaka bino ya mwana mboka Diangenda Kututukidi Martorel petit-fils ya prophète Simon Kimbangu pe fils biologique cadet ya papa Diangenda défi Congo boyeba ke ezali parti panafricaniste bavandisi na ndenge ya kolenda idéologie veut dire induse ya parti na bango na pouvoir théocratique boye moko papa Diangenda Kututukidi Martorel akozala si simple instrument to mosali ya pamba po défi Congo eza bongo accomplissement ya ba prophétie oyo epesamaka 100 ans eleki epai ya tata Simon Kimbangu vision na ye bosimba keza ya korefonder Congo na nouveau système ya gouvernance uta bomona ya papa Diangenda Kututukidi Martorel atikala soko mokete kozwa kimia mpona komedite pe kokanisa na bozindo na oyo etali misère to pe pasi ya moto moindo to l'homme noir yo na ngai tolinga congolais koleka Congo pamba te na ntango tozongisi congolais na esika na ye tomitesi valeur yo na nga esengeli koyeba ke défi Congo ezali installé na ba grande ville nyonso pe na ba province nyonso ya minene ya République démocratique du Congo secrétariat général na bango ezwami bongo na avenue Bolafa numéro C8 quartier Diangenda na commune ya Ngiringiri défi Congo boyeba ke ezali parti ya unité po eyende kosangisa ba congolais nyonso awa tribalisme kutu bosana Eric Massamba moko ba cadre ya parti a communiqué dans etali signification ya lettre K. Le Congo, je crois que dans notre alphabet africain, il n'y a pas spécialement de C. Je ne vois pas jusque-là, là où il y a un C. Que dans notre langue, quand on dit RDC, le C c'est un C dans l'alphabet européen. Comme on aurait pu le dire RDK, République démocratique du Congo, avec le K qui est le K africain. Bon, Noki na siège à partir de Fi Congo, bozo ba fiche d'adhésion na bino, bo kota kota na kati ya parti, rendez-vous le 23 décembre 2023.
À cadre il y a 30 ans, il y a société ya aviation CAA oyo ezali composé na 99% ya ba congolais. Info lingala lelo et meki ko présenter les bino ba cadre pe ba directeur oyo baza ko constituer compagnie africaine d'aviation CAA namokuse. CAA spécialiste à Congo profond. Créé depuis 1990, le lot a totalisé 30 ans de service à RDC, pays à peuple congolais. 95% ya bagents ya CAA, bazali bongo ba congolais ya Poso, ba congolais ya Makila, pe ba congolais ya Nzoto, c'est-à-dire ba congolais à 100%. 99% ya ba directeur pe ya ba cadre ya société oyo, bazali bongo ba congolais. Nayango CAA azali véritable locomotive na secteur ya aviation ya RDC pour apesi valeur pe chance na ba congolais oyo bazali bongo mingi na bango formé na CAA. Et sengel boye ba ke majorité ya ba directeur oyo to 99% na ba directeur oyo ba bandi carrière na bango na CAA lokola ba agent simple pe lelo bazali bongo ba directeur pe ba cadre oyo bazali kosala fierté ya société oyo. Na occasion ya 30 ans ya existence ya CAA, tokotalisa bino quelques directeurs pe ba agents oyo bazali na CAA depuis création nango to ba koti na CAA quelques années après création nango. Et c'est boye ba que CAA ezali bongo spécialiste ya Congo profond. Bolanda bango, boyoka bango pour comprendre que CAA ezali bongo société ya mboka dirigée na bana mboka. Kombo nangai Faustin Mandangi. Nazali directeur ya cargo, c'est-à-dire moto ya tali komema mikumba ya ba client. Na CAA na koti na 2014, mais na musalo yo na bandi yango ça fait 30 ans. Na bandaki liboso na Cyber Airlift, sima Cyber Airlift. Na eko sala na ewa bora, pe sima ewa bora na eko rejoindre baninga wana na CAA. CAA est spécialiste na Congo, il y a Congo profond parce que à partir de Kinshasa, à partir de la ville aminée, les locaux à Lubumbashi, Goma, to relia kabamboka mike na avion na biso. Donc tous en avion local ya Kinshasa et biloko na Lubumbashi et biloko na Goma, oya Goma et kamati biloko et yango na Beni et yango na Bunia et yango na Iziro. Pe wane osama na mokolo moko to na mokomi balé suivant horaire na biso ndenge yali. De profondeur o tutushaka wana na suka ya mboka. Nde yango babenga biso spécialiste ya Congo profond. Sikoyo na mikolo yo na tozana ba avion ezana ba capacité ya makasi na ba avion liboso ya ba bengi Airbus 330 eza ba avion to sala rango mingi na Goma pe Lubumbashi mbala mosusu na Kisangani avion wana ko komema 20 tonnes na lingana na ebité nini mais 20 tonnes na mukolo moko. OK, soka ke Lubumbashi amemi 20 ke Goma amemi 20 pe na Goma to sala rango mbala mine na poso moko. Na Lubumbashi zango 6 fois na poste moko. Donc ce qu'on met comme ça ba multiplication au moment la capacité za makasi. Wana ezaka na aller pamba na retour pe azana capacité ndenge moko na aller. Alors on avion liboso ba 330 ezami balé, to zapena ba 320 mbalo ezokoma misato. Ba avion wana yango to sala la kango na banzela ya lokola Mbujimayi, lokola Kananga, lokola Kalemi, lokola Kolwezi, mbala mikolozo ya tokota nango pe na Kindu, tokota nango pe na Mbandaka, ya cause 5-6 tonnes par vol. Donc suivant horaire et pesameli na compagnie, tout ça là ba 6 tonnes wana. Tout ça pe na avion muke moko à terre wana me marande ba passager, ya me rappelle moi ndama mikumba ba fret na ba mboka lokola ba Beni, ba Iziro, tout ça. Et puis à terre ya cargo, ils appellent avion à terre mais il y a cargo na cargo, il y a même rabatute. Il y a wanande akoki quitter sika nyonso aéroport oyo sengi ke ekoki yamba avion wana akokita. Bamboka lokola Bunia, bamboka lokola Kindu, bamboka lokola Buta, Beni, Iziro akendaka pe yango wana ba capacité wana ngo ya ko mema 9 tonnes, 8 tonnes 900 ou 9 tonnes.
Agence Eric Travel ya mwana mboka Eric Mwamba aza ko sunga ba congolais na masolo oyo etali voyage surtout na oyo etali Schengen ya zobetango dada Nathalie Kaila. Tango yango oyo mwana kin ozana posa kokende partout na ba pays nyonso ya Schengen na yebisabino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo awa prix ekiti ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi na $1000 ya pamba ozwi visa Schengen. Sa confiance ya sur agence Eric Travel droit ngara binde na pesa. Tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo. Baki bien famille d'accueil eza mobimba na Belgique, eza mobimba na France, eza mobimba na Italie, na Schengen mobimba. Avec $1000 au petit biso confiance yo ko tambo lokola rabi noto ekomi une réalité. Bombo sanate yo ozape na pose kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre, oza na pose ya visa Schengen, États-Unis, kokende na yo musika te, agence Eric ezawana eratakate sur prise en charge na yo pe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bongo na 11e rue Limete mosika te na INPP yo oza na Tiangu boulevard Lumumba côté ya Masina soki olingi okota na entrée Kimbuta bana ya funa na diagonale ya commissariat ya police côté ya Rekingabwa ebongo yo na Lukunga kende kaka na Kitambo magasin pene ya Facebook. Agence Eric Travel ezome mabino likolo bokomela pema. J'ai pris le maco, j'en ai fait cadeau, j'en ai ghetto. Et on y a aussi la raté journal ya pepe pona pepe yango komi na suka merci mingi na Igong Ting yo za ki na sima caméra montage et si mama ki na Christian Kengebeni journal ya pepe pona pepe za ka superviser et pa na moko héritier mapine bandeko botika la mungana bino tokutani moko na lobi au revoir. Eye lisusu bana Équateur mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays.